Yaya ya solo tango balobaka na suka mbula makambo ezalaka ebele ezalaka ya lokuta te ezalaka ya solo. Na fin de l'année mutu na mutu azalaka na ba problème na ye aye kosukisa. Kasi soki okangami na nzambe te na yebite okosuka ndenge nini. Pona lobaka yango chaque fois. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes yaya. Muta robetelo li solo kombo na ye Berthe. Papa Fiston beta di so na ngai comme na ngai Berthe na 47 ans sika boy na 47 ans na bandaki koteka na wenze ya Gambela na tiki koteka Papa Fiston na tiki koteka ça fait 4 mois pour makambo komeli ngai Papa Fiston makambo solo baka ezalaka na raison Papa Fiston mutu aliboma abimela ngai na ndaku na liboso ya lopangu na kende koteka te na za mama ya bana 4 mutu ya liboma aboyanga na kende koteka atelemela ngai na lupangu na biso esika tofutelaka na bimate ayebisinga soki obimi yo okozonga te okomona moya lobi te okokufa na ndenge nini eske o azali mutu ya liboma ya solo to azalaki nani yaya nani ekomela ote er moko olungo bima boye oki faiblesse boko ikolembu yo to yo kaka nzambe asala bandenge ebele alobelaka bato yoka lisolo ya ndeko Berthe ekofungola yo esprit yaya mokili oyo yaya makambu ya likelemba oyo tozali koloba tongo midi pokwa c'est comme si ezokoleka bato na matoi kaka boye est-ce que likelemba oyo ezalaka malamu Papa Fiston koloba mama kelemba te pongo na gaina fina likelemba ngala zo mbongo na ngala sala la likelemba na sala makambu ya minene oui ça va na bakani tout exception zanga raté mais mingi bali kelemba na esuka kama be okozwa mbongo ya likelemba osangisa ngona mbongo no propre mabe koti te tala lisoto kobetela yo ya Berthe lelo mbote bandeko balandi ya Radio Lokole merci na confiance peu fidélité bozali kopesa programme oyo Radio Lokole masolo epai wapi tokuta na chaque fois lobaka yango pona ko solola makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ngai babengaka ngai Fiston Pelende voilà abenga kanga pe sous tata ya Sedek ça dépend kaka ndenge ko linga obenga ngai me ngai na sepelaka mingi yo obenga ngai tata Pelende pour un recours à l'authenticité est-ce que komi c'est que bien ekendaka ndengo wana yaya makambo za na mokili oyo partout ozali kolanda biso ya fungola bato yoka toza na fin de l'année makambo za ya marque na marque yaya na esaka chaque fois papa na yako komandoki na yo mama na yako komandoki na yo yaya na yo yako komandoki na yo leki na yo cousin ba camarade gutu koloba te n'ayez confiance à personne yaya mutu alingi vi na yo te mutu alingi bonheur na yo te mutu alingi prospérité na yo te ata azali membre ya famille na yo ya makila azali de ton côté te yaya tiens à l'écart est-ce que komi to so la pembe Papa Fiston wana Berthe ngai na teka kana bana iko teka na wondi ya Gambela madesu loso teka loso tuana baninga boyebe sa rabo ekito teka très bien Papa Fiston to sala kali kelemba mama li kelemba yaka azwa ka bambongo bloko ndengo waka azwa ka bambongo c'est bon ekeleka kalango très bien alors Papa Fiston ngana ndimaki na ngai kolia mutu ya suka na ndimaki na lia mutu ya suka et puis nalia mutu ya liboso na li kelemba wana Papa Fiston na 3 ma kelemba alors o te benga ka pi so ki pe piro po boyebi na wonze ya Gambela sa kat wonze ya mulongo ya madesu batu madesu kaka baloso do ndengo do to sala ka bis na biso batu madesu batu baloso kotoana do na ba différents groupes alors ngala kota pe li kelemba batu batika ka pe loso ka ndega bloko mo ndenge wana alors muninga nga o do teka kana ye yaya jalousie oyo koyeba tena na ko jaloux to sala ka très bien Papa Fiston ngamu na mema na wonze ya Gambela akoma koteka mbongo kutu na pesa ya mobala oteka azongisa muke musuku de sila tela tika na ndeka pasa ka amina ngai yango ta kolobaka amina enfance oyo o ki pire ala te pire akoma pirate osala kana raison Papa Fiston o ka ta kosa na kosa ka to yebit to yebi yango ya Papa Fiston tokendaka très bien alors l'histoire au salama qui année passée je crois Papa Fiston année passée
ezalaki na problème ba période ka ba festivité boyango wana pesi lisolo obeta pona ko peigner batu ba mama agambela bokota ba mama ya wenza matete ba mama ya Château Rouge partout sika oyo kaka sala ka commerce asala kali kelemba bokota Papa Fiston jour moko boye po nakendaka wenzela moko 4 na sali busala do 5 heures hôpital do da sina bisaki 30 na bimi moko 6 heures na bongisi bana pe bien Papa Fiston na bima boye na porte na biso parce que tu vas dans ma pango ezalaka eza tout ça va locataire Papa Fiston na mobile na ngana bana na kati on eza na 3 ma porte 3 ma porte ta lupango wana Papa Fiston na lingi na bima boye na mona mwasi moko ya ni mutu ya liboma mwasi ya liboma asimbi nzete abenga ninga benga na kombo na ngai Bertio kota ko bima te okobima te Bertio lelo okokende koteka te yo okovanda kuna ndaku na yo tilobi okokende kota te mutu ya liboma na yebi te mama liboma o na yebi te awuti wapi koma ya kopekisanga na kende koteka te po ye azali nani na mona lokola maseki ene babwe landing Berti yo okobima te mais comment tu fais que mutu liboma yebi nkomo na ngani na benga bana nga ba yabi te mama na bino lolo kobima te yo Berti olo baloko bima te so yoka te Papa Fiston histoire na ngai moko mutu te ngai moko to négligent mo bata maboma te batu ya maboma msomo na nzela basaka liboma te ya nzamba sana ma manière belé oya koko épargner mutu okobima te lelo yo soko tie mutu makasi obimi kaka okei okomona journée ya lobi te okomona makambo yosala mena na winzi wana Papa Fiston na benga bato lipo na so abimi to menacer mutu liboma alingi te do mutu musa yo bima na lupangu ngana bima na lupangu te lokola masaki Papa Fiston en fin de compte Papa Fiston na kenda koteka te na vanda makanisi kutu pe ezate mais mutu libomo awuti wapi mama libomo awuti wapi so benga na kombo nanga est-ce que mama kulutu na biso koko na biso to na est-ce mutu libomo yebi oto yebiete Papa Fiston na fanda ndako ti ba 18h na fa na ba 18h ba 19h moko boy na eko bimba Papa Fiston pendant tout ce temps azalaki so afandi 10 minutes api Berti yo kobima wate vanda kana kata ndako kuna soko meki kobima okomona lokola maseki Papa Fiston sikoto ba 18h wato ba 19h na oki sumo na ete mongo ekaoki bon ewa déjà era WNDP esi elekaki déjà na bimi na lornie na tala soki ye azaka wana Papa Fiston mona mutaliboma te mutaliboma azate na luki na keti na kweku na luka azate ewa ba okile su wenze ezate mais mutu empêche na regretta ezaki période ba festivité Papa Fiston côté ko wapi ezaki ba décembre côté ka bato osomble ko pona ba fête Papa Fiston ça toujours était pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Na période ya décembre oyo batu ebele bakufaka ba préparaka décembre na décembre té déjà bien avant batu ebele na ba témoignage té okomona muto soki ba osale mabe na décembre ba si ba joie qui est déjà na ba juillet ba octobre ba bombi atikali poso ya pamba alors il faut prier sans cesse yaya là d'ailleurs nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Il faut prier sans cesse. Ernyo surtout. Tant que bima. Tiaka ma bolongo na se. Nzela efungoma. Makila Jésus a brillé liboso pe na sima barrière. Est-ce que komi to so la pembe. Na ebiso que ne pas pasterté. Il y a certaines choses tu peux te délever toi-même. On sait prier ya yomoko nzambe akoyoka yo. Est-ce que komi to te langa ba j'aime ko to partager. Partager ya te langa ba j'aime o s'abonner peut-être à s'abonner ya. Papa Fiston tant que okoma na butu to lali na ye kolota ndoto mutu ya liboma ngo ayelinga na ndoto azo yebisanga Bert nga mutu na yaki wana na ndenge ya liboma okanisi naza liboma te na yaki kosofa Papa Fiston na solota ngo na ndoto na yaki kosove yo baninga na yo basalaki complot contre yo o boteka na bona na gambela madesu
soki okendaka lelo basopelaki yo biloko na mesa na yo olingo ofandaka abe opike crise okwei osali arrêt cardiaque bango bano osali arrêt cardiaque yango na boyaki yo okende sambelaka ozali mwana elaka oyoki ngai lobi kende koteka papa Fiston surtout ki na ganga seigneur bana kutu ba yen mobala la mukabi nini habitana ndoto na yotabi oh c'est vrai mais oui toi dis ko na bana na papa mais oui mais eko ça paix sur le mutali boma oyo to mona na quartier te pamba kaka boye et puis bana moko ya empêcher nga et puis abenganga na kombo c'est vrai toyoka masolo ebele bato ebele bato baboma ba empêcher ba bix bango na liwa ezali peka oya ngai ezaki ange ya nzambe abenga na kombo na ngandeni papa Fiston tomitundi ba mituna ebele bon soki bato yango ya wenze bali babomanga bakobo ngai pona nini pona likambu nini nasali bango nini nasa na problème na budute gentillesse ya j'ai toujours dit tango yo kanisa koso na gentillesse tango yo lingaka na yo bato na bulu ya malamu oza mutu ya bato okanisi bato olingaka na bulu ya malamu ba balingaka na bulu ya malamu wana okomi est-ce que siko okomi to so la pembe ya la confiance n'exclut pas les contrôles salaka attention basekele na yo makambu na yo koyebisaka mutu nyonso tutu oyebite motema ya mutu tango baba motema na sanduku ezali sanduku papa Fiston akenda sikoyo na wenze lobi nango batu ya wenze ba comprena pete ngai ndenge nini na yakite jour wana omoni soki problème ezali omona kaka batu ko baso yima donc ba comprendre ba mono ndenge ngana za na magicien makasi ya muto bakisto na baselinga mwa likopa moko boye me na comprena pete na kela na mona bana mal à l'aise mais na teka na ngai to sola to na zonga na esa mbala na mais na mona ngo pena bien te na mona ngo pena bien te papa Fiston mbala nga ça boye ça va pour me te to ko négliger yango te papa Fiston mobali na nga sa musulman mbote na yo papa ici kozali ya ça na radio le coller tout dans ba tendance nyonso to ezalaka ba chrétien ba musulman ba awa to kutana awa oza la chaîne de votre référence vous comprenez vous la nga ba chaîne mobile na ngata ngaki ndengo wana akei pa ya imam na babenga ngomba imam camarade ya muninga nanga aza imam aza pasteur ya musulman do ba pasteur ya musulman babenga bango ba imam papa Fiston to kenda pa imam wana ba expliquer ye atali so asali ba prière bango musulman na bisinga oh oui mutu aliboma wana azali angelou Allah bango benga Allah et papa Fiston ngaza nga chrétien nga chrétien mais bon nga musulman abi oh yo mobile no musulman yo chrétien bo na rendre abi te ko na na problème te ya sala ba kamna nga pra respect kamna nga sa ba manzambi ka c'est bien na abi ça ne boye wana pesi mote pas honorable mama Fifi mobile na musulman ye moko bundu ye moko mwana Congo ya solo mote na yo honorable mama Fifi Sarah on est ensemble rendez-vous ce soir na parlement choc est-ce que vous commis c'est que bien ayebisinga oui baninga na yo basalaki complot kaka ndenge mutaliboma wana alobi asalaki mutaliboma asalaki ange nzambe ayaki po atinaki po protéger soki okenda kaka tete d'ailleurs mo kane ko remarquer abengaki okuta komona parce que ala nzambe ayebi mutu na kombo na ye soki okenda ka olungo piquer crise na mesa wana kwa cardiaque mutu moko alinga oya lokola sombi lo bloqué belé ya cause la agité te osala commerce na yo whatever commerce osala ozoteka nini muteye ko sombolo ya soki muteye ko sombolo pe moi en abondance oui c'est vrai vous avez bénédiction en Zambie mais sopaka makila tous les moutons ma devant mesa na yo tous les moutons côté la magasin na yo tous les moutons dans boutique na yo ya bondelaka il faut intercéder et si karo ya musala osa na bureau osa na factory osa na atelier osa na wife osa na chauffeur ya sopaka makila Jésus-Christ partout pour là d'ailleurs c'est très compliqué ba client ba kokoto ibangote bato ko sona bango ibangote oya ko sona ba ibangote donc hier linga osomba pa osomba na donc émotion na mbongo ebele olinga sala kola o piquer crise d'émotion ba ko ateke ebele yango a piquer crise nzamba épargne yo siko yo kali solo ya isika na masolo siko ibandi tala baka ya
pire à la raté, pire la pirate. Ah, et puis c'est ce qu'on a la salle de oui, exactement. À la cuisine surtout. Muninga na yo. Wafista pesa nga na koma muninga na nga ola sibino na oyo nga na pesa na mema yekut na gambela. O na pesa yekut na mwa fonda mbu abanda. Azongsa bien teti lelo. Pona nini na likelemba to banda yiko sala papa fiston. Nga na muta suka et puis na muta liboso. Yesi ko aki okoprena mama likelemba ta on ale muta suka na lia mutu ya liboso abo ono mama leke babino pesa muninga sala ba problème ya lia habité ko sa ande ngwate. Likelemba soko le mutu ya suka il faut la muta liboso na ndima kina lia mutu ya suka pona kangisa mbongo enfin na sala makambu oyo ngana sala yango wana. Kanda nyonso tu esalama yango wana. Et puis, papa fiston, nga na teka kanangai. Biso sa ba Congo papa fiston. Na yebi soki kodi ya famille to nini ndenge zalaka. Soki na zo teka na zo koteka. Na koteka na teka kana batu bakanisa ko na teka na kisi ndoka naturel. C'est naturel. C'est naturel. Yeko to azoteka ateka kebele ale likelemba mutasuka ale asumta liboso yangoni asogola mbongo na nani oh yaya kasa likelemba ti bino sibulia ki deja ngana le ezalo ali kelemba pona ndamu ta liboso problème eza wapi ekoti mbaimba ya tana muninge pesie n asangani na ba mama likelemba na ba ninga mususu zonga wana papa fiston ki okutela ngai ndako wanganga balekisanga jour wana ezaki jour oyo ngana kufa nzambe atali nana kotika na bana ngai nana kotika na mobali na ngai yango epardaki ngai nzambe angelu ayaki na forme ya mutu ya liboma po asauve ngai yaya makambo mususu tokutela nango na nzela nzambe epargnaka biso yaya il faut to sosolaka okolota ndoto mutakoya omona pete ozaki na rendez-vous moko kende briske kaka bo bimika mutumo aya kotala o briske o satandaki te ote ngana ok o ebite mutu ara e briske pour ni peut-être ba empêcher o sa eloko moko bo olingo o sa eloko moko bo eloko mso yeko complet yango yaya dans toutes circonstances ba bani il faut greffer l'éternel o ebite empêcher mais ou tu as pipo e comme na niveau wana te il faut que salaka attention salaka anglais parce que ici dans ce monde ma bezali tala pirier makambu oya salier pirier pona nini mbongo ya likelemba association siko yo mutu ali wana okotaka likelemba okolia mutu ya suka okolia mutu ya liboso est-ce que vous assure que baninga no ba osepela na yo na ndenge ya malamu peut-être que tono mutu malamu omoni yango mabete za inango normal. Oui, kitoko osali yango normal. Est-ce que bato bo osala yango likelemba ba osepe na yo ba sepe ngo aliwa vika kaka nde osala kawana yaya osala na mobali na yo na mwasi na yo na mwasi na yo na mobali na yo bo osala bino très bien bo osala bino na vie pe ya grave makasi te mais nzamba zo pambola bino okanisi ke bato ba osepe na yo okanisi ke bato ba osepe na yo vie ezali destiné ya totikaka nde jalousie po makambo oyo kindoki ebandaka na jalousie mutema mabe pona nini ye pona nini ngati yaya j'ai toujours conseillé yo mutala ngai awa ya surtout po ya siko ezala bato mususu o papa fisanga na lingaka ite na lingaka bisanga radio lokolo ate na lingaka radio lokolo basolo oh mo lingaka radio lokolo masolo te oyaka kotala biso pona nini soki osepelaka na chaîne oyo te olingaka biso te kende libanda tala na chaîne mususu tala makambo kotala ezali ebele awa biso zaka pembe na pembe to fingaka te eza la seule chaîne le seul programme oyo papa na mama na bana bavandaka bazokolanda na suka nango bakosimba quelque chose pour aba insanité ezalaka te kasi biso toloba boye yo olingi yango te olingi tolobani olingi tobanda kofinga biso tofingaka te tosolaka pembe secret radio lokolo yango wana yango na senga la bino partager pour na tokoma ebele. Je ne cesserai jamais à kosenga rabino merci na ndenge bo salinga plaisir ya kokoka kutu 45 000 abonnés avant aussi ça fin de l'année so bo salinga peu surprise et que au-delà nzamba ozaka lokumu te
N'ayez confiance à personne. Makambo oyo sala wana bombaka yango. Sikoyo ndeko oyo papa Visto ngana la pa. Après kolia li kelemba wana mutaliboso, mutasuka mutaliboso na futi ba nyongo li kelemba na tika li kelemba papa Visto ba tika kite. Ti mwalimu imam so imam wana abaki yo fotika olongo papa Visto na longwa koteka na wenzi ya gambela na koma kosala makambu mususu kaka pona batu tango lobaka ya solo. Moi si aliba azaka na ba camarade te oui camarade na mobali na bana oui pour camarade na nga wana aza femme seule na bana a divorça. Après divorce taye ezalaki na cadre aide na mimaki na gambela mais tala ndenga tourner ngai bato a mokili yo bakango te bato a mokili makambo mingi anga na lelio mama ya tona ba festivité awa kiaku kianga na kianga bomba bana na yo secret na yo ezala ya yo ya bango ko betaka liso na yo te na ndaku na yo ata olie te kangaka munoko na yo ya certains ba secret mususu même de kona au propre okoloba yango te même maman na même papa akoyeba te secret c'est toi et ton mari et surtout ceux qui ont un bénéfice et ça pour la bien ya couple na bino te est-ce que komi telanga ba j'aime ya telanga ba j'aime. Est-ce que le solo oyo était yote? Le solo oyo était yote. Biso tokobanda koloba ti bokoyoka yaya. Tokopesa tokolemba conseil te. Tokobanda koloba ti bokoyoka. Yaya kobima na ndaku na ote sans pour autant s'amener surtout période à décembre oyo. C'est très mauvais. Là d'ailleurs c'est très mauvais. N'ayez confiance à personne. Nane komela ote yaya obimi boy. Omona kana nzela mutu moko boy. Ato tout le monde inutilement. Tout le monde inutilement. Monguna zo luka moyen ni oya ko yo. Vidéo moko da viral sur la toile et tambola boye mutu moko ya mindele hein. Na yebite so na mboka so pela wap na mboka na yebite so la Afrique du Sud na yebite. Azo ko finga ba so pa zo finga ba noir so ne so bazaki wap na tsepa ayeti amenacer mutu wana jupe na mundelo na bamba mama na mabele. Ti jeudi morote ndiro na pu akwe akufi malamoko omeminga mbuya pamba ya njoka basi balia kie para ba mutatu mona nzela voilà na yonie. Il faut des fois accepter de se faire du mal, accepter d'être humilié pour la bonheur na yorobité. Est-ce que comme voilà tala moi li solo mukie auto bombela kio en ce concert de Konabiso Berthe. Est-ce que le solo a Berthe était yote yom total nga yaya soki pesa li solo ko beta benga biso ya pesa li solo na yo toko beta yango kaka ndengo ndingi to beta yango soko totanga kombo tokotanga kombo soki po boyi totanga kombo te tokotanga kombo te biso to fonctionnaka ndengo wana. Ne ratez pas déjà voilà to promettre ki bino chaque jour to ba pesa bino update résumé ya bakamba situation ba kuluna oyo et ça na mboko na biso Léon na pourquoi sur 18 ans d'habiter parce que tout ça na parlement choc lelo ceux qui ont raté ngo Léon na tongo ya lobby bozwa compte rendu kuluna comment est-ce que akati mutu a monsieur cerveau bakamba ki kuluna oyo chaque jour tu dois pas compte rendu mama kuluna oyo tu dois pas compte rendu. Et puis, je crois, lobby kaka, Bokolanda, toi après lobby Bokolanda, histoire, il y a un déco moi, c'est pas histoire et koti, témoignage et koti, et belé, eux, qu'on s'en va ya basi, bino bat bolingami bali ya bien, bino bat bolingami bali ya mbongo, bino bat bolingami bali étranger, Bokoka histoire en déco na biso Pamela. Marame comme lié, na âge de fleur. Na 19 ans, mon bala pesa ko ba $200 au moins kitoko, au sein la beauté na yo. Tant ko 40 ans, mabe koti eko se manifester. Eko se manifester. Tika biliali ya epa ya batu ya soko lingi mobali te kozwa kambongo na yete. Esko komi na solution pembe. Na zo china ye, na osala okati o china ye. Dans le monde oyo rien n'est gratuit pardon. Est-ce que kabine zaka opesi makambu ozu makambu. Ya zo peso mbongo. Oyeko azo récupérer pa na yo. Na bouger so komona yango te, mais tango kokola, tu comprendras que mabe koti. O te loba kite, tolobi.
Voilà. C'est d'ici que nous mettons un terme à l'émission Lelo, dans l'après-midi Lelo, mais ne ratez pas ce grand rendez-vous. Lelo déjà, dans 20h, 10h de Paris, pour le Parlement, choc, dans les députés, nous surtout. D'ici là, portez-vous bien. Partagez, aimez la vidéo. A plus. Chap chap. Et tchara.